l'évangile est coupé. Va passer va côté hypocrisie. Va ngai na lobaka na bino ata ba bengi ngana notea na bar na otea. So ba bengi ngam na kati ya boîte na tea na otea. Pate kuna to gagner ba pate bisika nyonso to kokota. Ngana ke lobina te. Ngana ke ndai kinduma te. Na ke no mona mitakala te. Ba serviteur, ba servante, bino nyonso bokota na lingina sur la bino muke. Message na nango lelo. Communiquer te benga yeba ba master ba te belé que délé ça est oh boîte de nuit oh boye oh na o répondre bino lelo. Oh ba combattant oh boye te ngana bino la na linga ina na pesa mutu mo émission te. Avant ngana loba ngana zaki na ngo donc na linga ile ngana za en direct na bino batunanga nyonso a Peter na batunanga nyonso ba nini faut beaucoup kota déjà est-ce que les Peter vous êtes là ah wa lelo ezali solo na makambo nzambe lelo tote ya te lelo ezali solo na yebi bino très bien batunanga to mesana pasta gena ba beta giye na pari yo mbungule soki nini ah en tout cas mboko yo to moni na boîte de nuit. Oh, to saliboy, ngamo yo. Le leader des leaders yo ya sazongi. Bato bolinganga, omoni lelo na bengi bato balinganga. Doso lingano ngate kokota te po na koloba nini. Oya okota pure po mona nganga buya pro ofinga ngati. Lelo zero mafinga. Lelo ezali boyo kanga na yamba bino boyo yamba nga na komiti. Longa na komi na non sakana bino nyonso. Po na cadre ba journaliste à YouTube. Na bandisco Dieu bénit le peuple qui me suit en ce moment partout bozali na tcheli pa molé na bato ba ola nga mauvaise interprétation ezalati bato yo bazo talanga eza bato yo pesinga bato balinganga o balinga ko yokanga o bazaka blessé chaque fois bazo finganga baza blessé bato babunda nanga bato yo pesanga na monde entier nous constituons une famille mabe malamu faiblesse ba supportanga balinganga bongo pe ba supportanga bongo. Nzambe pesa bango kimia pambola bango fongola ngo banzela na kombo na Yesu Kristo amen. Merci beaucoup. Na salaki voyage le 29 na longa équipe na naza na stade na bondeli po na stade biloko tueki bambule kei ba problème nyonso o ezalaki mabe na kata stade ba mutu balobi o deleza abongondeli me bato bakofi ndeko na ngai il y a des choses qu'on n'évite pas, il y a des choses où nzambe mo ayebine kesema nga bondele po bato baya mule betate bato baza na kati degeza na kati te muta bimili bana bapusa ni banyati pona bazo wena porte ya imoko de sortie na porte vieille puis moko siko lo samo na mama be na ngoni na kati et c'est na sambela ki po bato bakufa na sambela ki po plein parce que na plein wana to loba fallait mimona naki nikola éthique asali recours na biso ba passer ngaka kate akena pe epana oyo ga ite passer ya bandalo nini à regretter abi fallait soit que pas na salle prière pour le baga de l'être makama musicien mais tout le monde peut nani o ya bandalo nani esprit makata leli abi fallait pas y pas na ye assemblée ça plein donc batango ba kota masolo na ngai ba kota n'en parlons même pas to mona bino moko bomona awa ndenge konde assemblée ki pona wenge musique kala ba ko sala moto mona mbia ya maki l'église des musiciens wenge ba yemba l'église betelu la kala est-ce que bato wana ba ko sam. Vous critiquez de l'île, mais vous faites ce que moi je suis en train de tracer comme chemin. Vous remerciez Anga Bassal ensemble. Vous remerciez Anga Batebili. Parce que nous avons tracé un visionnaire à Trasaganzela. À Trasaganzela, les lots ont bénéficié de l'ongate. Nous avons bénéficié de l'ongate, baboya lobby. Parce que visionnaire a mon lobby. Lobby wana nazo fongola minonzela. Nazo longolanzela hypocrisie.
tolongola hypocrisie l'église, tolongola hypocrisie na mboka, to comme sincère, tous à la telle que nous sommes. Donc et logo nazo senga na bino bana Congo, tolongola hypocrisie naza école mobima. Délé c'est une école de la vérité. C'est une école de sans hypocrisie. Je suis normal, naza naturel, naza ce que je suis. Alors donc ba te belé oyo bazo critiquer nga lelo lobi ba opesa na raison. Un visionnaire on le voit demain, pas aujourd'hui. Mais lelo to moni ba esprit ba mo loba makamba musicien. To mo mona lelo ba kabundalesa ba mo yamba ba musicien l'église. To mo mona ba konde prophète minene ba komi ko landa lokolo. Lelo bazo critiquer nga. Bazo mona. Deuxième eloko na loba. Bato ebele na moni garçon moko na osenga na faire garçon moko ya yo azofinga nga trop na occupé été soki ake boloko te eza parce que na responsable mwana nga mais so za mwana nga te naza ba vidéo ne ba avocat ba lobi na kanisa ye au nom d'Hervé na tiki outi na place à pasi ako tiele su bato na pasi te pour futa su ba mbongo non azala a doser je n'ai jamais insulté faire par contre na komisa ka faire mais ayebisaka ye lelo musique fera comme beta na sepela omoni fere nenga kiti lelo full na robot c'est ça biloko na lukaka nga nazo pesa fere ba piste ya guerre ndenge ezalaka ya mafinga te guerre ezalaka loyal uzomona o ezali loyal kino o ya chenga pe na che ya lisumu te so fallait asali plein la stade yo pe yaka pesa la yo plein kolekai wenge betaki ye pe aye asali aye plein ali wata pezoya o pezoya ezali mapinga te za kabongo même na makambo nzambe za kabongo ngana zalaki vie kutuna sa che ngape na ye na che soni a che o ya che nazali pona se concevoir mon bali abundaka il faut azala kata bitumba na ki s'incliner lelo pona ba o bazokufa na est na basoda na biso afar DC o bazokufa na est donc na lingana ye sabino lelo ke ngana ye na ye naza mutu a mutu moko te naza mutu abatu nyonso naza prophète des nations soko ya sai malamu na lobi o so sai malamu so mutama mo erreur na corriger net na ka oyo de lesa ke boatita na l'explica minute ke ngai na deux volets trois volets naza leader d'opinion influenceur deuxièmement naza lelo na disque sur le terrain troisièmement naza évêque na pasteur nzambe na nga ta nazo ke l'église nazo sambela pe batu nzambe na nga zo sala en tant qu'artiste ezana batu mususu pe na normal boye bako benganga neti kawana ya neti joueur moko boye na mwasi na ye azali na posa ko fêter a fêter anniversaire ya mwasi na ye a louer salle moko ya bien po boye bien motézé pas MK oui asali la ka boîte asala ba blog na ye mais na kati wala za ba danseuse na ye asala nga na éviter pour nga kota boîte te ela délai sa longwe na ndako na ye ake ko kota boîte te jamais na sala ngote pour na ko kota te mais en tant que nando so na la dotea na ko kota po yesu pa kota na ndako ba Simon les sirènes yesu akota na ndako ya Zaché anan mais Zaché zaka ba jara ba to alati mais à côté là eti na ndako à côté là Simon le lépreux tina ndako ba pagano yo ka pena na niveau Israël ba benga ba pagano ba passer ba ola na ba ebiango l'évangile coupé ba passer ba côté hypocrisie ba be ngai na loba na bino ata ba bengi ngana notea na bar na otea so ba bengi ngam na kati ya boîte na tea na otea bana kim ngana sincère na bino et à différent na muta longwe na ndako côté boîte de nuit ya bando bina moi de laisse je ne ferai jamais ça joueur wana azampate moi si ne pe azampate ayebani na Paris ba bengi nga yaka yo ya mangana peut passer na mon anniversaire na betela bango ngaye daga ngalesi nzambe apeza nga mama tina na tina mosungi na ngaye accès libale za malamu libala ekotoko muti monzema malili pasi malili bona sai banze bango pa na tali nzembo po mutu ayoka ezali afropétage ezanze malibala mais bandi dès le début le 12 décembre à 12h
12 minutes, pétage et bimi. Pétage et bimi, disque d'or, de platine, disque. Na oui, tu préparer terrain à poteau. Bon, il va pas bimi, bimi, bon, il va te ko. Kabilo Kala, Kabarumba, Kala, de Bozomona. Mais Naïbo, c'est la disque, le meilleur disque du moment. Album, 12 chansons. Na 12 chansons, beaucoup yo kankunga. Si ko yo nga kutu na bimite bazo solliciter nga na beta wana na kendaki na fête wana po na prester. Bon, mon état on a presté. Mais na kati wana azana ba danseuse na ye. Ba ko sepelisa mwasi na bango. Et c'est na kende na maloisa mon bokata biloko na bino. Non. Nga ba invité nga na fête. Ba na kin, ba na monde entier, ba footing eloko na nga. Nga na artiste. Wana na gi artiste. Artiste attaque na sali ba disque na nga bazaki na posa ba yoka nga na joueur wana. C'est une connaissance. Toko gagner ba mpate kuna, toko gagner ba mpate bisika nyonso toko kota. Nga na kendo bina te. Nga na kenda kindumba te. Na kendo mona mitakala te. Bango moko bazana ba danseuse na bango na kati babinaka babina po na ye po na joueuse wana le joueur wana mwasi na ye azalaki na fête. Place à mon peut-être de éviter ça la Champs-Élysées comme on MK effectivement à ça la mon ba soirée na ye à ça la mais bango ba loi qui a mon privé. C'était pas une boîte où ba fongoli mututu ayate ba zuya mo jour wana privé. Pe ba bengi nga en tant qu'artiste ba foutinga ta bon on a kitoko ba 4h du matin ba yipsinga nanga na 10 minutes na ye na 10 minutes na ngata na vandi tant ba ye ba vandi ba vi wala ba zo bina kuna baba ye la nga bango na bitete biloko na tete kuna osama na binonga bo pesa nga micro na nga na sala chambre balé tant na vandi na sali maman boyokaki ya mama tina après na ye osala pétage na telemi na sali na sa artiste ata millionnaire a benginga biso ba bengi Moïse Aroboya nga na okende ba futinga 10 000 na nga na okende ponga na cher na okende na presté na bimi na ki o bengi nga na Olympia na beta na obeta banzembo na ngeza pro pétage za banzembo mélange nzambe na banzembo ya sagesse na rythmique congolais nga na za Moïse Mbiyete nga na beta rythme ya bananité apete po akomi na suka apete po mabele ki mokili bebaki po na pétage Sodome ezikaki po na pétage pétage donc eza afro pétage ba tu peux ba yebake na sali disque pour message mon il faut les canards message pour les canards ba tu ba yokelo nini ozana mwasi ozwi makangu na wana osombelie ndako mwasi andako osombelie le côté pétage yo za marié oza makangu opesa makangu 10 000 mwasi no ndako 500 opesa makangu pona bato mokili ata 500 mwasi no pesa 10 000 c'est ça le pétage la politique au mona mutoyo au lieu to sangana na lero yo to soutenir FARDC oyo azo swana na oyo ozo ya pétage c'est un message te y impoli to y impolitesse non pétage c'est ali philosophie il faut to tika ba habitude moko boya mabe to zongela principe o politicien sunga peuple oza musicien yemba eloko eko édifier peuple ozali mécanicien ko yiba ba pièce ba tuté ko soba ba pièce lokuta te soko sali yango eza pétage et communauté cri de guerre eloko mobo to lingité mabe ya na mboka c'est ça le pétage c'est la folie c'est l'esprit mutakomi na soka pétage donc bana Congo bongo lapidé na saini oh c'est normal tant on a ndo presté moi na kati ya famille na bango bazana mutu mususu a filmer na yeka parti ba fia na ba obinela nani ba obinela mokolo fete ba futela ki mbongo ba luaki place wala polani po na fio na ACPla ba benga inga po nani po fio na sani ACPla bana Congo ba comprendre te ba si wana bazobina ba obina Denis le cité bazobina na mokolo fete Lorette mokolo fete comme ne Lorette ba obina na yi mbongo na yi aosa vi na yi talinga te na pe na pesi ba message na wana pese pa na ngate ba suka kuna bo tambwisi yango bo kanti bo sisa Denis au contraire bo pesi nga moto obi ngai batu nyonso ba nga osanga mabenza ma chanza mabe wana bien
awa nazo solo na peuple na nga batu na nga balinga ngandi na pour nga ka franc na bino auto moni de laisse la carte ya boîte de nuit non les années les millionnaires mutu a loué les millionnaires pour ça la fête ya nani na ye ba bengi de laisse a presté ba benga nga ko benga na longwe na ndako na ngate na kebar te na geto na fête wala te c'est-à-dire ba bengi nga nde Yesu ba benga ke na ndako Simon le Lépreux eza biblique qui te que Simon Yesu ayamba parce que azali tokolo bani azaneti ba hypocrite ba tout le monde ba miyibi donc Israël va gina droite mais Yesu akenda kuna atuni osa nini wana abinga médecin mutaluka malade ndaluka médecin je suis pas venu pour les brebis d'Israël je suis venu pour batu oyo bazana posa ya libiki pour sauver tous ceux qui sont dans le mal Yesu akei na ndako Simon bonga na kete point kala boye bisaba détracteur na nga ba na loka oloba te parce que makambazo lobeza biblique te makenda e fête abengi na fête Jésus akenda fête akana et te batala ba chrétien asaleli ba ngungu na vert maye comme vert fête-toi les affaires d'église fête-toi les ba pasteur ba pasteur bolingo exagéré nazo tuna bino fête au Yesu abongola ki maye comme vert et ça fête il y a pas païen to fête il y a pas chrétien pour répondre ngai et puis à sommer à saluer ba mauvais babi mais qui a mené les bons vins on a gardé les mauvais to melio ya mabeti ayeli biso bon vin ça dit que nzamba sala ka toujours ce qui est bon faut to gagner ba païen faut to kende vers bango faut ba linga biso faut ba mona pedi na stade wana yo kanzie pas fali ba bazai wana ba païen non il y avait des chrétiens moi j'ai vu les gens au ba sambela la bigi sérieux ba na kati mais batu wana bango ceux qui batu la biso ba okatisa biso to katisa bango ngape na côté la bango bino bo koti ngape na côté libino oh tango ngana yembi wana bolobi te elle bomoni basi wana ba pe mitakala te ba bini ba tenir des scènes na bango ce sont des gens qui font leur travail ba danseuses professionnelles il y a des danseuses professionnelles Congo bo fungwa mapi et ça différent na ba mitakaliste ou ba yema ba boîte de nuit non ça c'est ba mitakaliste ba danseuses professionnelles donc ba betaka na ba belani pour la kosepelisa mibali na basi peut-être bloquer belé boyebité oh deliles est-ce que na kenai bo luka basi wana akelo luka bango te ba bini na bango ba bini na musika lisse peut-être moni na ko wanga la te bo eloko ba to bina na boso na biso droit de lait ba pesika lait ofele na moni liso ba va ba bio so masengi nyanza mbali misame il y avait rien de spécial au ngana monati elo ni ngana monati bato bina na bango ngana obeta ngana masolo na zanga baba ya la biete ça dit ngande ko na bino na kosa ati ce n'est pas du scandale ça na lungu na ndako na ngate na ke ko mela vino na ke ko mela bière to na ke boîte non na kota ka boîte te mais en tant que pasteur ce peut pas bengi na fête mona okende Yesu ba bengi na kana kenda Yesu ba bengi na bandako ba mari ndumba aki quelle est la garantie on ne sait jamais na époque wana ce peut boîte elaki na air wana me ya koti parce que aki pa ya ndumba mais ndumba nani waza na volonté bah pourquoi ba benga ekofite pourquoi ba benga efalite pourquoi ba benga ba mise musute na pe na public na nga pe na sali ne la yabo na batu bele ba olinganga jonga benga nga plein à craquer so ba ko bate ba kedaite bena kendai mo ba place bele musu ba monte ya mindele ba benga nga ba yo capetage na beti penze monanga futinga mbongo na tei ba mona suka lelo tozo garder ba la so couple na yo ya kina bo mona bango na présenter ba en église donc beaucoup de monde en bango et puis tout le monde en bango donc c'est ça donc les lots n'ont expliqué bino ilokana oh ba betenga moi betenga na pututi to solodi dialogue pour ngapena ba maître bazala yiwa matura bazala ki ba cobra tout ça moi ba maître belé mais par respect pendant yo comme message ba banani alors là je m'adresse aux politiciens aussi bon quand même ba otakenga ba risque musuna famille nanga ba ko bo mangai nani combattant azwa na poto atika mobimba ba bien que molesté ba passer rebeli ba beta ba walo ba bengana ka bango moi avec respect ba vandi na car na merco na nga très bien Mercedes 400 au mona on kala mingi ta ezo kota mai o ba semelenga le jour là na raté côté pour l'état d'ici tout ça mais koto yo nzamba pa moleka
nzeko na nga nzambe ya compliqué nazongi na tongo oyo ya Londres oyo nani ayesu na nani range ya sika ya nouveau modèle oh de laisser na lili album na yo na Kabelio regardez comment Dieu bénit les chansons ça c'est pas le diable na sentir diablesse mon bozo lo bana ba TV boy aussi maman tina sali logoté et c'est ngande na za beso na ke loko maman tina mutaoti nanga moi je suis visionnaire je suis prophète oni mbok nyoko la maman tina na TV le nyonso maman tina mozo tika de laisse oh moi je suis pas un démon je suis un vrai prophète congolais oyo ba congolais bazo respecter na beta ka biloko pesimaka bozo lo ba pobolo ba komanga ba combattant wana ba telemeli yo boyo ko sumuka ba suba la bilamba na telemi na mwanzo na vandi na otala bango na prendre des possessions à moka mais delile yo sangola ki président de la république a obéi à le mandat na bi oui na prophète na lobia oleka moi va yo sanga oh andi mapenga bi oui yo na kabila tout sanga bien kabila mutu nanga et ça problème te est-ce que j'ai menti na lingi te au contraire pour encourager ngande pour continuer lisolo na batwana parce que bana ba revendication baso ça oyo pe mboka pe fo yoka on peut pas laisser les gens babona ka babeta innocente il faut dialoguer avec ces gens ya monga na kenda ina bango tina dialogue et ba yoki na yoki ba posa na bango lelo yo nga na osenga audience na mona maman présidente na mona président de la république na okuta na yepo na expliquer il faut to créer couloir ministre ou azali chargé ya ba étranger ba congolais à l'étranger élection que vous en Belgique élection que vous en France élection que vous en Londres vous en Afrique du Sud il faut peuple ba vote ezakuna il faut to récupérer ba vote voilà il faut ba toi na to collaborer na bango ba combattre baza ba fouté baza ba tout monde nté non et là on va réclamer social la peuple pour ba lemi ko tinda ba mbongo na agence les lots parents tinda ba descend libumu pasi diarrhée école ça dit pour vie ezama bena Congo ne sali ke bango bazo mona pasi pour na ba famille ce n'est que normal les réclamations na bango est normal pour mande commissaire na poto na ba hiver les a passé ce n'est que ça où balinga va faire passer message muta betenga mbatate bomona kiango mutu c'est normal moi grimace il faut ezala baza ma combattant c'est ce qui s'est passé mais ba betenga te message na bango eleki to solo na biso calmement ba libérer na kenanga bongo place au bozo lo ba place wana na beta ki après bango et là dimanche wana mena poko nango de na kenai ko prester donc nazali artiste na nzengo faut na défendre na ke ko beauté na ke ko luka mwasi abatuté na ke ko tala mitakala te j'en ai vie na nga mobimba na ya ba masero na ya bananyo j'en ai trop vu na tout la bino si na kende ka balo wana pona mona o wana eleki ya ba congolaise na kitoko eleki pe ya ba mindele mututu na kitoko te na ko kende boîte te pona tala non boîte nini basi ba mona nga de laisse na kenda mais soki millionnaire ya bengi nga lelo ya ko beta na okende les péters sont là oui après bana nzambe awa tozobina tozomela même na stade ya fali na lingana lubango avant na bana ko yemba na ngana lubabo te péters vous êtes là ouais tout y est fait tout y kobina tout y musique mais boye beloko moko que yeso ya dimanche bozana arche na mboloko 87 à la tête j'allais glisser ça et c'est comme ça on doit gagner botika ba passer les billes kokota la boîte oyo pe no wuti ndako ke kokota différence na bino na ngai yanga ngana koti te pona mela moto a loué place fête anniversaire à moi sinaï Lorette vérifier ça et ba toi poto ba maman lokola ba nani la mère musuba zai wana ba sere nga musuba zai wana ba benga nga ba na mabanga na maona pétage ba sepela ki ba benga nga ba pianga mbongo na ya ko ye mama mosuka ya muke mama ya discuter mo bimateza ka muke ngalesi nzambe apesa na mama tina na tina musungi na ngai libale za malamu oh nkunga ya mwana donc la kei qui me fait ça botika loba trop c'est Denis Lessi je respecte le combat des combattants bango pe faut pas respecter biso ba pasteur donc message na bino ekomi na kini pour batutu batali qui n'a pas regardé merci j'étais le nom il y a ma présidence au babenga yenga j'étais le nom pour m'encourager
na ba ministre lokola Modero ba ministre lokola Guy Loano ba encourager inga ba na Paris Ngobila Mbaka encourager inga papa président de l'Assemblée encourager inga IGF encourager inga oui Mboso Mboso encourager inga pardon Abedassour encourager inga la leteta ba encourager inga ba tu bilé nazo kama ba chrétien au lieu de soutenir ngai bozo kubumanga na prophète moi benga delis yo vie oza mabe o batela mama tinate na keki ndumba bomoninga na keki ndumba nazo bima na ke na sima mocha nazo bina na bandi ko bina naye non fete na bango organisation na bango ngana ko kota na ni na vandi ba pesi na place le temps na oze la tour na nga na sala bango ba sali show na bango ba futi bango baki na pe na ina show na nga ba futi nga pe na ki eza bongo c'est pour na poto ba futa déjà nga ba futa nga déjà par exemple sur 5000 ba futa nga déjà 4000 langa 1000 etikala ki jour ta on a 6 mois des chansons là na ba pesi nga 1000 langa na mutuka ba luenga jeep à limousine bien na zone tina hôtel là je dois pas vous cacher au beau s'arrêter que de laisser artiste et de laisser un leader d'opinion il y a des choses aussi qui n'a pas s'arrêter parce qu'il a zappé évêque mais le kola naza na nzembo le 12 décembre 12h12 pétage puis yo moni ba pétez mususu ba komo kileka na TV yo mama tina ozo banga ozo pesa mobile note mutuwa de lesi bo mutako pesa tout à part Saint-Esprit te yebisa nga mutuwa de lesi bo mama tina ko banda ndenge na sukande vous ozo confondre ba leader obende ngana kondete ngana zaka bundale sate ngana za mozibi te ngana zali te ngana dinilis donc boyebi nenga zalaka donc bref je suis franc avec moi-même na hypocrite bon mon na bino pas cité oh que to bomi ministère te ministère yango bato bazate oh là là maman na kota ba prison na zo ba bituma na mboko ba humilianga na mboko injustement soki yo okozata même na 300 400 ngana na ba on existe faut vous fester ba mon délo koto bato ba musicien ba ofinga koto ba ofinga oh nazo vivre faut adélier ça faut adélier yo penda ba komata ba telemi ba otuno yo opesi prophétie pas présent fati ondimi pe batiki yo mbata ba longolo bilamba mais ba vandi pe bazo yoka donc moi je suis en train de m'adresser à toute la population congolaise to matisa débat to kolisa débat to koma fort to banda ko raisonner très fort yango lobby matin na ngezali le prophète a vu autrement boyo kanga lobby bozali télé en direct à partir de 9h bozala ebelé na arche lobby pour na banda série ba message moko o asila OK bopienga kutu kanda molimo pour na ozongela suku ba stade na ozongela ba stade na ozongela biloko wana le mae satan pa mwizono nzonsa ke ilawa sela zela na tiki bino projet technique bolingite OK na banda ko bimisa bino batsuko na l'église na bimisa bino bat baya dans ça de nature comme ça même siko na bandi musala ya nkolo au même moment nzembo ezobima eza nzembo ya ba païen te eza nzembo moko sadiki te eza ba nzembo nazo pesa toli na ma façon na ki denelesi c'est ça c'est tout il y a aucune injure il y a aucune sanité là-bas alors style langa oyebi yango oko supporter nga na style langa ndenge ezaleli voilà pourquoi la ngai lelo na yebisa bino voyage na pas moi minanga na keda poto moi kala na moni grâce na ba kozebele ba prophète o mike bozo landa na oyo o de laisser la bêtise parce que ngayo ndenge zo moni longi oyo ezata na likofi ndenge zo moni longi oyo na bakisi teni oyo mama ketchup asomela nga na fani basalenga valise mumba pona na changer bilama na stade nzembo mama ezali la mala nzembo ezali la mala ina 400 il faut na changer ba on va lilinga 8 valise mobile merci Fali merci na mama ketchup pour bokanisi nga mutwa pamboli ondimai merci na belesi ndenga pesinga Mercedes ils ont coûté dans les 100 000 et quelques merci na l'ingénieur de banque de Gauthier mascotte pour na dit arrange pesinga Velar impact ou ya sika dynamique ou ebimi. Merci beaucoup. Na bolamo ya bana poto nyonso ba yamba inga na poto. Merci. Da ba maman ba papa ba sambela ki tango moni biloko wana. Mota betinga te to sololaki. Na ke ko bona boîte te
invité na place wana na MK ils ont la Champs-Élysées pembeni hôtel na place nazalaki pour na kindi ko prester na vandi na ngape na oyemba quelques minutes ba yogelengi na yimbika moi quelques minutes ba yogelengi mais ba bénir na donc merci na bino ba passer mususu bolinganga au passer la ki boîte ti non je peux pas blesser Jésus, je peux pas faire du mal à Jésus, je peux pas faire du mal au Saint-Esprit, je ne peux pas faire du mal à l'église, je ne suis pas le tueur de l'église mais j'ai une vision. Voilà, et loko nalinga qui n'a éclairci les lona bino. Et puis depuis naye, bolobi na bengi na saluer président il y a l'église la confession religieuse Dodo Kamba na 8h30 na bengaki encourager bituma encourager pour la musala et que je respecte beaucoup. Merci pena au conseil. Ça me pas mon ami. Merci na passer nyonso na l'église nyonso. Ce que yebli kamote tuna. Merci pena nyonso vous supporter na. Merci na ba combattants qui m'ont respecté, qui m'ont fait passer leur message. Merci na Odombo pe car parti wala mususa Bodombo. Merci na boketu meti na batutu. Mutumo asalinga mabe na poto asate mutali bosoto na komi parler na bengi ezali boketu na eso. Donc tout sololi boketu alalaki mais tout sololi après avec benga après. Donc moi je crois que je suis pas l'ennemi du peuple. Nazali musicien profane théo na vanda na ma musicien té. Et puis bino ba mama o bozo le kaka na ba TV na kebisi bino keba de leso bien s'occuper non na s'occuper na nos amuki. Los amuki moi na s'occuper na yo ezate. Et on a tiki yo kaka obunda na po comme de leso comme le sabato zo futa. Naza fier le lo nazo le sabino. Ba te belé o le na komona ba. Sans de leso pour fonctionner. Par contre, la bino va finir sur le fini de l'essai au suivi, sur le commissaire au suivi. Il faut que ça les longs compte de l'esprit montant. Et toi, le zongenga, tu peux aller c'est mon temps. Alors, on les attend là, na bénir binonyoso, na bénir ba musicien profane nyonso, na bénir Fali Poupa, na bénir Ferré, na bénir binonyoso na lela binofo. A pasteur nyonso pe na lela binofo. Qui suis-je? Archi de Noé. Nyao Ligorodo. Nyonso faut pas kota na archi mais mutabo mamuninga te. J'ai fait ma vision. Ceux qui ont aussi contre vision là, je suis désolé. J'ai prié pour tout le monde qui m'a regardé. Sois béni, sois béni, sois béni, sois guéri, sois libéré, sois prospère, sois élevé au nom de Jésus. Na sangi merci. Na bato bazo finga mama Tina, ça m'a s'occuper la bino. Pour asali, moi c'est bato asali loko te. Au contraire, quand on a mobile le voilà dénilé. Tina on a il faut Peter, mais on est loko. So na bête ça ko de simaka. So na bête de simaka. Donc vous allez calme. Allez, libinofo. Ah, libaleza malamu, malamu, malamu bolingo ekotaka. Kimonze malili pasi, malili. Le 12 décembre 12 à 12h12 pétage bimi. Bosombango na ba plateforme nyonso bosombango boyoka ba disque opération ya koma yuke collaboration toza koluka solution kaka pour l'intégration Oeza Anita Mavita show bobosana ko sabonete Oeza Anita Mavita show bobosana ko sabonete botalaka Anita Mavita show